pas. Aujourd'hui, Kasai peut se faire construit dans Bongo ya Katanga. Est-ce que Zali a solo? Maintenant, Martin Faye m'a beaucoup bien. La Moka ne tombera pas. La Moka ne tombera pas. Bandepondanga, moment où l'obituation est à l'Est, parce qu'on peut parler, il m'a dit Est, mais Matébé m'a dit Est kaka Nord Kivu. Parce qu'on comprend que Est et Zanini. Donc, la partie Est, c'est la province est mêlée. Nous avons la province de Tanganyika, et la partie Est, Manier ma partie Est. Province Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Okamati Baswele, Otuwele, Bano Ubangi, Ezali Est. Nyonso ya mbongo na biso place ezalaka. Rwanda a maîtrisé yango. Et le Rwandais n'a sommet ici à Kinshasa. On a dit maloba ya Vital Kamerhe. Moto pédiatre Kamerhe na Félix. Kamerhe wuti koloba maloba moko ya ndolenge ya mabe. Alobi clairement parti Félix ma vérité. Alobi clairement na point de presse asalaki a cité. Alobi boye. Alobi si aujourd'hui maintenant c'est ça dans Est. Il y a des Rwandais ici dans notre armée. Il y a des Ougandais dans notre armée. Il y a des généraux qui sont là. Jusque-là. Et il y a eu même des conseillers, lui-même le président de la République, Madame Maroua. Mais je vous dis, là c'est Vital Kamerhe et nous avons taillé. À couper sa mise sur explication politique où ils ont salé Balelo. Alors même au Parlement, ici au Parlement, là où moi je suis président du Parlement, il y a des députés rwandais. La carte va conseiller dans ma carte, il y a la communication de presse. Il y a des Rwandais qui gèrent tous ces trucs-là. Vital Kamerhe. La Moka ne te verra pas. Dokité. Si le monde Dokité. Voilà la situation. En troisième étape, outaki kolanda makambo elekaki na likinaka biso. Lorsque babengi soki baétudiant babengi bahomme politique badémontre bango comment la situation ezokende toujours kosegrave. Tozokaki ndeko Vital Kamerhe alobaki notre pays est maudit. Bolandaki to bolandaki te? Boyokaki to boyokaki te? Félix Tshisekedi alobaka na biso mboka esi ekufa kala. Kamerhe ayebakisi le Congo, notre Congo est maudit. Matata mpo nyoko militaire alobi na ye. Il faut retirer maloba na yo. Congo eza maudit te. Congo ezosanga balidere au sommet de la gestion de notre République. Et puis alobi na ye lelo soloba makambo ke Congo eza maudit. Yo moko ozali président ya parlement ya mboka ni. Voilà les sorciers. On bazokamba mboka na manque de conscience. Bazokamba mboka na lolenge kani ba inconscient bazalaka. Lelo tobeta lisolo de kolanga toke plus loin. Situation ya Est oyo ezoya parce que na Tchopo na Kisangani Tchopo bitumba ezobundama déjà. Awa na province orientale bitumba ezobundama. Y compris même ici dans la ville province de Kinshasa, l'ONU m'appelle sur son message. Tolandi yango na radio Kapi balobi clairement. La ville de Kolwezi est menacée depuis la nuit d'hier. Bato bakufi ebele na bavillage aux alentours ya Kolwezi. Bato bakufi ebele. Bato oyo baidentifie baboli bango teni civile. Bayebi lingala te. Bayebi mpe nde monoko moko ya mboka oyo ya biso Congo. Parce que dans notre pays, nous avons plus ou moins de 4 quelques tribus. Mais à aucun place tote komona tribu ya Banyamulenge. Aza te. Ndeko nanga. Soko tali bavillage mosusu oyo barwandais babotela biso. Avec 15 militaires rwandais baye babotela biso mboka. 15 militaires seulement. Misika mosusu président Jean Baptiste Kasonga alobi na biso. Misika mosusu bokokonstate que 5 militaires rwandais baye bakimisi basoda na biso. Bamaîtriser température ya village. Basoda bakibi. Et d'ailleurs
mission à mort. Pourquoi? Parce que Bokima qui combat contre l'ennemi. Soda na papa Bokima qui combattait. Ngai soki nakimaki na ngai mitumba parce que nasali 5 jours nazolia. Ami soki nakimi komba to mitumba parce que mai eza te tozomela eloko te tozolia te. Munduki ya malamu na maboko na biso eza te. Me tomonaki bateatre awa Pemba na Félix bake kosala tour du monde. On est toujours collaboré na Russie, toujours collaboré pour sauver Minduki tobenga ba M23. Aujourd'hui notre pays Congo, RDC, les autres commis sous embargo. Nous sommes sanctionnés par la communauté internationale. Balobi na biso na rapport ya Conseil de sécurité des Nations Unies, RDC akoki kosomba Munduki te. Bakoki kointervenir ye de leur côté jusqu'en 2025 na mois d'août. Nde bakofonda basola pour que balongola biso na sanction. Y compris parmi les 15 autorités phares du monde, la Russie a signé aussi que Congo est dans sous sanction. Y compris la Chine. La France, moto asengeli biso sanction ezali France. Andimisi bango nyonso. Parce que balider oyo bakokamba ekolo Congo bali sérieux te. Na moi aza na France d'États-Unis. Na moto ake koyele Paris. Na minu ake mbangu na Chine. Mindele bake basabani bayokane. Yo lokolo kota déjà parti moko ya train totikeli yo. Moto menace eza sauté. Kokota pe mboka mosusu te me makambo na biso teka bakea sike kokota pe te. Signer basigne. Parce que ici a comme un problème économique. Lorsque les pays est en guerre, moi, on est dans la Bitumba. A comme un problème. Voilà la situation. Autre comme un ango. Félix, depuis qu'on nommé, on a dit discours, M. Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré. Alors, oui, clairement, alors, ici, Mindel mise en garde blanc. Avec votre simulacre indépendant, vous pouvez faire sur Afrique. Vous vivre dans ma guillemets africain. Vous tournez dans mon carnet comme un dans ma guillemets africain. Par pays Afrique, jusque-là, ils ont déjà se développé. L'Afrique a toujours chantier, manipulé par l'Occident. Tout c'est trop. Cette fois-ci, nous allons construire l'Afrique. Non, maman, nous sommes en Afrique. Alors, il y a un choc de l'opération 50, mais je peux te faire 50. Alors, il y a un Congo message avec clairement. Peuple Congo, c'est un bon élément. Et c'est un leader maintenant dans la ferme dans ma décision. Alors, il y a un Congo Moussous, il n'a pas encore le Moussous. Mais c'est Antoine Félix Tshilombo. Voilà. L'IDP, c'est le peuple d'abord. Le combat de Dieu Tshisekedi a combattu pendant 37 ans de lutte. Aujourd'hui, nous allons défendre l'intégrité territoriale. Nous allons mettre la démocratie loyale à Katamboka. Le peuple d'abord, Siloka Nabiso. Ce qui est aussi profond, le peuple d'abord. Ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que le peuple a donné Malamo? Le peuple a donné Malamo? Est-ce que Bazo défendre l'intégrité territoriale? Dans d'autres villages, papa Soko Keina Bamboka Moussousou. Autour du cas, Kabasef coutumier, sortissant, Yamboka Wamboka Sayo, Banda Tobotama. Mais si papa Toko Mami Bandé, Totka Komona Soda, Basate. L'absence de l'État dans les régions de la République. Eramboka. Boka Soka Mami pas des compétents. Le nom montre pays la IDP. Loba. Et tu as avec les Maboka. Il faut que papa valide les sacs. IDP c'est Yiki. IDP c'est Mwanga Nakata Salinini. Dans le Makara Bango, IDP c'est
balukutu batikali kipese me bango bakoli balobi Augustin Kabuya Falongo secrétaire général. Voilà les accusations. Balobi ya liboso akoma koutilize ordonnance présidentielle l'absence ya président de la République. Deux, balobi na Augustin Kabuya azoteni bapropos tribal contre Bakatange. Troisième, so balobi azali moyibi adetourne fond ya parti y compris bamoko ya bakarte. Kabuya azali kozwa bato ya famille na ye kondomaka bango na bato eglise na ye. Kabuya asundoli bato oyo batangisaki makila po bamundaki komba na papier tia Tshisekedi. Akomi kokamata bato mosusu soki baye bapesi ye 10 million anome ye apesi ye poste. Kabuya oyoki makambo eteli longondo alobi ya 2 cas na 3 cas na UDPS. Ka mosusu ya baeteli longondo, ka mosusu ya bajekobeya, ka mosusu ya bapoa Chilombo. Tous les secrétaires nationaux ya UDPS bauti kosala point de presse, déclaration officielle. Balobi na Augustin balobi clairement que non parti de surpris. Il ne faut pas qu'on compte Kabuya comme secrétaire général ya UDPS. Bakei na 10e mairie bakangi porte basele porte na bakandida babi Kabuya tia makolo awa te. Me mopanzi mosusu tomoni Kabuya asalisi matine alobi asengi pardon na mese Chilombo Antoine Félix Tshikata Bombe. Bakombata balobi pardon wana tokoyoka yango. Kabuya moto azalaki kosimba java Kabund, moto azalaki koyeba Kabund azoyiba mbongo, lelo esili ete esili te. Kabuya Augustin Kabuya abeli maladi ya ndeke esenge tokaka kotika ye na CNPP te, tokoketika ye tokoketika te. Oyo amoni aza pre toketika Kabuya na CNPP tomona maboko likolo nala sikoyo atomboli te alingi totika Kabuya toketika ye na CNPP maboko na likolo akokendo akokende te akende te yango liyokaki Petero Defense kitoko maboko makasi. Defense kitoko alobaki na ye clairement nayebi te soki Kabuya ameli nini alie nini oyo ekomi kotrouble lamuka oye alobaki na bango balamba balia tokoya te me soki bakomi na possession ya koteka mabele ya Congo bakomi na ete ya kosimba construction ya mboka bakokutana na pe libetela maboko ya moko poko comprendre yango wana ndeko nanga na discours ya tata mokonzi Paul Martin Fayulu alobelaki biso 3 points importants. Il nous a parlé sur le patriotisme. Le président nous a parlé sur la cohésion nationale. Le président nous a parlé sur la souveraineté du peuple congolais. Dans notre pays, nous avons dit que le peuple, on a dit que Congo, cohésion nationale, est-ce que ça dit? Est-ce qu'il y a la cohésion nationale ici au Congo? Alors, mais non! Oh, il y a deux fois dans la mesa. Tout le monde, la crise, oh, il y a Timboka. Parce que y a que la patrie, les gens qui m'ont écrit. Papa, maman, pour côté les mains, tête de la famille, parce que mon mabiso. Est-ce que ça va vraiment? Situation sur les gars, ceux qui ont habité d'ici septembre et novembre, situation de Coco Mahara qui ça? Et là, comme il compte mon mercenaire, non, avec ma maman Ndondo. Akomi kotambola na bantondo na cortège na ye abwakisi basoda mais un militaire congolais azozwa salaire médiocre FARDC akofutama salaire $80, policier $50, fonctionnaire 200 000 francs congolais. Oye
congolais. Toza yango ekomi na 300. Mais à l'époque de Joseph Kabila, enseignant bazali kofuta ba 120 000 francs na to ya Lonande. Bango balobi ke salaire ya enseignant bati. Nayebi te soki bato batanga kelasi bali awo. Bafuti yo 120 000 francs na to ya Lonande. Awa bafuti yo 400 000 francs na to ya combien? 300. okei na wenze litumbu ezalaki 100 francs ekomi combien? 300. bamama bazao soki 500 ekola fufu combien? bamama ekola fufu combien? 3500. 3500. Le tumba bien sûr tobazali kosomba 50 fois na 100 fois lelo ekomi combien? 200. Maya 50 fois c'est combien? Kinshasa, la capitale phare ya Congo, tozomela bamai ya mabulu. Tozomela mai ya mabulu. Bato mosusu baza na Kinshasa, eza na bamilio mosusu soko okei. Batikala komona ata courant te. Monsieur Lolendo, toza bakinois. Bakinois. Pourquoi Tongolo? Mais ake kozwa bamercenaire bamilitaire oyo oyo ya kosala bacoopération militaire na bango bamilitaire sud-africain bayaki na jour moko bazokotele ye $300. Un militaire étranger $300 par jour. okamati basoda oyo ake kozwa bandundu baitalien bamercenaire bazokote bango $300 par jour. wana eza kaka prime ya pamba ndenge basesionaka mais salaire na bango sikoyo. toye na ngambo ya badepute nalocité. Nous avons 500 députés dans notre pays. Nous avons 54 sénateurs dans notre pays et 65 ministres dans notre pays. Député kofutama $21 000. Ma sénateur $21 000. Ma ministre $31 000. Toyoki biso moko tolobi clairement. Soki tolongoli $10 000, par tous ces gens-là, tokozwa mbongo tobengi na lopoto $6 690 000 américains. Et puis soki tosi topartage yango divisé par 26 provinces, chaque province akozala na plus ou moins $257 300 par province. Et dans cette province-là, tokozala na facilité ya kotonga province ye moko atonga même 2 écoles officielles ya l'État. Et dans tous ces provinces, on a la capacité de construire même 3 écoles, même les hôpitaux, pour que faire fonctionner la province d'Abisso. Est-ce que ça l'ami? Est-ce que ça l'ami? Voilà la situation qui se passe dans notre pays. Les Congolais sont confrontés mbongo ezokende mabumbi ya bapoliticien. Bazoyiba mbongo na lokuta na moyibi bafoye inutile. Depuis banomaki epai ya Monsieur Kadima Denis, Monsieur Tshilo Motango banome ye epai ya Kamuleta na Denis Kadima. Lelo oyo Félix Tshisekedi a enregistré 30 voyages. Voyage moko ezokute $2 millions américains. 2 millions. Soki tobeti 2 millions fois 30 c'est combien? 60 combien? 60 millions. Donc on va dire que donc mata salaire ya bafonctionnaire te mboka biloko ekokita te. Voilà papa mama bazoyiba yo peuple mbongo bazoboma yo nanga nzala papa toswana bakrimi entre biso bacongolais te parce que moluba aza congolais, Mumbala aza congolais, Katande aza congolais. Lelo souffrance oyo tozosouffrir kokanisa te ke bato bafotaki Tshilombo bazovivre malamu.